na injo to mwesi ba salango pona mobali na yi na lobanga chaque fois le temps sou basi ba comme na légèreté na monde parce que le temps sou pona banjala pona ba biloko mike ozomona yango le temps sou akoze ba nini mais o ya bango to mona ke bo vivre dans ba parce que ba fille wana ba pit ça se voit. Voilà, mbote na balandi nyonso ya Congo Zibula Meso TV. Mbote na ba abonné nyonso ya Congo Zibula Meso TV. Vraiment, tous s'abonner massivement na Congo Zibula Meso TV. Je dis que c'est gratuit. Congo Zibula Meso TV. Donc, tous s'abonner vraiment massivement. Encore un des cas découpé ça. Mon atout journaliste diable de la presse dans le Baka été. Ne s'abonnez plus sur d'autres chaînes. Donc, restez toujours branchés dans Congo Zibula Meso TV. Donc, Congo Zibula Meso TV, des alliés chaîne Moko Oyo, et Zolaksabili, l'Union Soezana Mboko Nabiso RD Congo. Na Pessi Mboteli Soussou, un grand merci na mon pote. Mon pote. Donc, mon pote Saint-Laurent. Et je dis aussi un grand merci na. Où est-ce qu'il y a la caméra? DJ Otis, donc DJ Otis, donc il y a une personne qui Oyo, le diable de la presse, donc nous tous avons besoin de contacter Kadekoupe ça, le grand journaliste, le diable de la presse. WhatsApp Nanga est plus 243 89 51 89 534. Nabi bien 89 51 89 534. Donc maman la reine Omba, donc mon maman, il y a beaucoup de respect que je vous dois. Na pesio motepe merci na oisika yozali donc maman la reine Omba, donc na opportunité aussi de couper sangai kade couper ça mon atuka ba journaliste le diable de la presse, donc na moni aussi c'est mon frère et mon pote Saint-Laurent, donc wana zali yanga, donc toi le bara Saint-Laurent donc Asa vraiment yanga, donc au moni kade coupé ça le grand journaliste le diable de la presse au moni Saint-Laurent. Donc voilà on décale tu Sabino awa na moko ya balobeli na biso na mboka RD Congo na kombo ya Malika oya zalaki moko ya mopanzi sango tu ya molobeli ya makasi défendeuse na kati ya mboka na Congo par rapport au moni ba publication et l'équipe trop na kati ya mboka na biso to ka ba pasteur na minute to ka na minute ba musicien ba artiste comédien. Aujourd'hui, qui surpris le bisou to kota kina réseaux sociaux, to moni publication, deuxième publication, il y a moko artiste comédien na kombo ya Herman Kasongo ba publier qui lisou par rapport ya mko ya lobby. Et liboso a seskiza qui alba ki bolimbi saye boina bo meto moni lisou deuxième publication. Bon, bana poto ba comprendre te au juste ezanini ni ça la ndengwana. Bon, to meke un peu couper ça maloba na maman na biso, a meke un peu éclairci biso lingeni makamongo zo lekela. Bonjour. Bonjour na ba fan bien so balinga Malika Mania. Meilleur veille à tout le monde partout dans le monde du Bolanda Bisso. Merci na batuto ba soutenir vraiment de loin ou de près. Restaurant chez nous à Kin Abidjan chez Véro Lissungi depuis Abidjan, donc Bambote Nayo, salon de coiffure W Star Barbershop, équipe soudée des professionnels sans locaux Bobby Way, en tout cas Bambote Nayo place aux alliés. Merci à tout le monde batuto ba soutenir voilà. Ok, maman, moi, question est allée par rapport à la publication ils ont réuni dans les réseaux sociaux. Tout le monde qui est président Herman Kasongo a publié la fois passée. Réputation n'est pas bébaki, mais à l'écart qui dans les médias a ce qui par rapport à Makambo. Mais tout le monde sous deuxième publication, on va publier que lobby ni si c'est moi-ci. Donc, tout le monde est par rapport à Makambo. Et ça la propreté parce que déjà Herman c'est mon ami. Nameka qui un peu comme ça l'analyse une fois, nameka qui conseille. Mais sinon comme déjà zama ici sopani donc toi autrement ça la té mais en tout cas ça fait mal comme on a bilo kabonga na ozo sko part tant mususu ya mutu oh ya vivre na yé de vrai. Na ozo sko part wana tant que moi si. Et ça la passe makasi loko wana et ça la passe. Et puis Herman a me compé qu'on se maîtriser, na bas de lui on a parce que mutu ceux qui excès bas de lui et les qui mutu ceux qui tu t'en fous à tout en tout et même mutu tu n'es pas niveau oyo déjà et ça dit propreté na bateau ba otala déjà
téléphone Android et comme partout même na bana 10 ans ba commencer la Android et ça la propreté comment na ba vidéo ya bongo parce que moi dans on est comme otambola ata au 5 vidéo té et ça la kana place au monde on a ba galerie on a téléphone au monde on ba même pas na mutatinti yango donc pour dire que et ça la propreté en tout cas vraiment ngai non ebisaye Herman c'est un ami à moi c'est la famille des gens ceux qui t'encouragera ma bête parce que parce ma bête il faut que luka ko reprocher ko pour muto mais qu'on peut changer donc Herman a mais qu'on peut se maîtriser na ba délire on a parce que ils ont ça la propreté voilà. Par rapport à l'Iboso, le bac est inconsciemment, il paraît qu'il est drogué, des gens qui ont événement, ils mangent journée. Mais tu évites où la deuxième tour, est-ce qu'il y a qui drogué, toi, mais si tu as les deuxième image, est-ce que même ma fille, ou a qui vidéo à l'Iboso? Si on est paraître, on est soumis tous les deux filles. Il y a une émission Liboso na sala qui na site na biso na film na baki peut-être ils a partout za bande ko sala bango ou comment. Ils a quand même vidéo, ils a quand même fille oya pembe ona bazaki mibale. Mais na vidéo Liboso za kishikoka oya pembe mutabima ki donc oya muindo na mutabande ko filmer. Donc si on a deuxième vidéo auto éviter. Ce que zaki na mutu musu za bande ko filmer bazaki 3 ou 4 donc en tout cas non, je n'arrive même pas à comprendre ça. Donc ezelo comment boye ça soni makasi et ça soni makasi njoto mobali basalango pona mwasi na njoto mwasi basalango pona mobali na na lobanga chaque fois le temps sou basi ba comme na légèreté na monde parce que le temps sou pona banjala pona ba biloko mike ozomona yango le temps sou causer ba nini mais o ya bango to mona ke bo vivre dans ba parce que ba fille wana ba piti ça se voit que bazana ba piti parce que ça déjà ba fille partout baza ba fille bon baza ba ndumba ozomona. Mais pourquoi que ça la bongo yo za na ndumba oyebi kata ba sali nini vidéo na bongo et ça la eloko moroté mais pourquoi que ça la ninga bongo eza ba délire bo ça qui entre vous bo ça qui ba kuiti na bino bo comme na ba sentiment na bino faki bo sala mais bo sala ngo dans les bons bo sala ngo dans le calme est-ce que Herman a sali pe bango nini o bongo bo so ba vidéo na ba publier bongo ezaki juste ba sentiment bo ndé ko sala ozomona koko matina niveau neza ki mutema mabe. Donc il faut Herman Zaki n'a pas problème parce que ceux qui supposent que ngana tout ça les babilo quand on a que comment est-ce que na publier on sait qu'il y a des années loko moza caché na c'est te ezana loko moza caché na c'est ezana batu musuba kaka pona détruire ba via batu koloba ngate ba vidéo nyoso o ebimi na ba YouTube ezana batu bana ba compte à rendre non ozomona ezaka ki mutema mabe ya batu kaka kena sambwisa kaka moto na sala boy yango na sala mabongo mais je pense pas que ça ke ba bebanaki to ba finganaki parce que na ba vidéo ko mona ke ba saki makamno bango peta musu ba kabonaki dans les bons bon ezaka que non ezana ba genre ya batu musu ba vivre na bango bongo ba dinga toujours ko sambwisa batu donc c'est un peu ça. Mais pourquoi makambo ya ba publication ezo reni kaka mingi na mboka na biso so ndé so awali kama pasteur Moïse Mbi na tonga totola na pasteur Moïse totola na ba famille ya mwasi wana o Moïse Mbi asaki sentir wana ipre Moïse Mbi akimi azana voyage. Bon makambo ba pasteur eza vraiment makambo na biso te toti kanjamba juger bango parce que si tu pesi ba opinion na biso ya mabeka peut-être to kokaka koloba ati o Herman asalaki tangu ba vidéo ni liboso bimaki alekaki a s'excuser parce que monique a choqué bela les qui batu belé na lobaki on c'est un homme très intelligent et mais du coup tu vois comment on a pas ça qui vidéo na s'excuser qui na public mais jusque là ba pasteur ba tikali ko sa vidéo tu vas s'excuser tout le monde mai kalamba alekaki alobaki makamako enfin ngai déjà ba makambo zo lobakana et convaincre ngai ti donc déjà par rapport ya et ce qu'on veut que par rapport à réseau où il y a zo pesa na émission na bota ba vidéo ba sala raté bota émission bien par raison où il y a zo pesa na ngai zo convaincre ngai c'est pas moi quand même nga mo karaté mais soutenez ba commentaire plusieurs personnes ba c'est ba mon argument où il y a zo pesa ça valable été donc toti kanjamba juger bango parce que makambo est vraiment compliqué en tout cas non ça même na moral le belango té voilà tu es président Monika Songo aza marié aza mwasi na ye par rapport à makambo na sonezo les kaba publication na mwasi na yazo lubani nga nazala na mwasi neti no yeba ndeni wana boze mukolozo wa famille mwasi na interview to mwasi na ndi boyeba ndeni ya opposé nga no yeba ndeni nga sola na mwasi na ete mais il ça quand même soni par rapport ya mutu ba honora pour Herman Kasonga za mutu na yo aza mutu na yo mutu na ngai mais aza mutu na ngai ezate fo bando betela nga que non ceux qui o eleka entre une belle famille na yo betela nga te surtout na ba moment où peut-être que moral ne pesa bien te nga naza trop yeba makambo wana te nga no soit ka part que nous pesa raison ou non pesa tort na mutu a se comporter mabe
Donc voilà. Par rapport à Nyonso, oui, c'est passé dans le président Herman Kasongo. Moi, un peu conseil, mon Boygo, c'est pas président Herman Kasongo. Conseil, Zaka Rayon, on a loba, à se maîtriser dans de lui on a yé. À se maîtriser dans de lui on a yé, à se maîtriser parce que Ndeto lobaka, au cause de Kitoko Mobali Mbinga. So aux esprit aux nul mobile singa ka esprit mobile esprit eza mobile o abanga ka mwasi na yamona ba désordre na ye mobile esprit eza mobile o ya respecta ka mwasi na yamona ba mona bosoto na été mobile esprit ye wana koza mobulu to ko sala ko faire voir batu ke yo za danger yo za mobile plus ya boza kitoko basi balanda ko bango moko eza ki sans esprit. Et ça qui sont esprits pour yango wana suko nango ememo na mabe place suko ekita qui sont esprits ne bato comme lo ba yeka bongo alinga ki ba eza déjà qui sont esprits mobali oya se meka na ba bêtise na yi na ba deli on na yi wana za na esprit parce que obanga mwasi na yemo na ba bêtise na yi c'est ça so mon ezaka niveau succès on ta commune ngone ko makamto ko na ba ko laisser faire par rapport à makambo et ça succès te ba faire aller molo tout le monde mitaka na bango tout le monde ngote. Tout le monde a été Marie Moussa Mabanda Kofinge, Marie Moussa Munda, il y a Sambela Lukuta, il y a Lukuta, va vidéo mitakala, tiens, Koufa, tout le monde va vidéo mitakala. Tout le monde était. Et ça qui est apparent, c'est à moto, et je faire voir Bino Kassalaramabe. Mais or, Salaramabe était. Donc. Voilà, to comme na shit to na suka émission na biso boyoki lo lengeni ni Malika ameke un peu koloba na makambo etali makama publication ya présent Herman Kasongo. Vraiment bozala ki censé ya ko landa yango na bokebi nyonso par rapport ya koyoka lo lengeni ni makambo ko se passer. To tika biloba loba to tika biyoka yoka to tika bikoma koma. To landa makambo lengeni ni ezo se passer les. Vraiment maman moi mot de la Tes mots de la fin, merci beaucoup na Congo Zibula TV. Merci beaucoup na Batutu Balingaramani ya Malika. Merci beaucoup na Batutu Basouté Nakanga. En tout cas, Ricardo Maïndou est capable. Lidi et Luka Makambo Luka Bafer, Balobi, Peselangambote na Iget Alomanda la Moninga ya Lidi et Luka Bafer. Alain Viseur de Gros Coco à toi, na Madame na Pesibino Bambote Place Bozali, Bana Luanda partout dans le monde, Braza, Olivier, Venanga Olivier Doumou depuis Brazzaville. En tout cas, Bambote Nayo, Vieteo Moutouale. Merci beaucoup. Mon numéro de contact, bato baza besoin de contacter yo, WhatsApp na yo. Ok, voilà, merci na Pesimbote, na mon réalisateur, mon caméraman, DJ, voilà, c'est ma caméra. On a Pesimbote mingi na maman nabiso la reine Omba. Congo Zigulame sondé makambo donc tous s'abonner vraiment massivement na pesi sous merci na batunyo so bazala ki branché na émission na biso ya kolanda na Congo Zigulame son TV oyo ezali moko ya ba chaîne oyo ezali kopesa makambo ezali kotala manambo na biso RD Congo vraiment on a pesi merci tokutani à la prochaine.